magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no Buyukite bukuyoka kaka Kinshasa na biso kin eleki partout KNB Kinshasa na biso kin eleki partout Kinshasa eleki partout mikolo neza bino pardon Jima sala yolo karatakate ya on a bien yo Jima mukende umela KNB kin eleki partout rien à dire toi na terre envié parce que kin eleki partout et losako liboso ambongo mosanto azate Céline Don Kardasha isongolo bisous bye bana kin ke bana jako zape so kuta nango KNB Telema qui chasse l'équipe partout Jimmy Mukendi umela KNB ko zape te so kuta nango check ovandi. Samedi là mon bien sur Balandia magazine Kinshasa na biso attaque toza confinement total KNB ko lembati comme bien bino ba vos réalité ya vie à Kinshasa. Interdiction de tous les voyages de Kinshasa vers les provinces et des provinces vers Kinshasa afin de permettre le confinement de la ville de Kinshasa, foyer de la pandémie. Ceci implique l'interdiction de tous les vols des passagers dans les deux sens, Kinshasa province, à l'exception des avions transportant du fret et dont les équipages seront soumis à un contrôle d'usage strict au départ comme à l'arrivée. L'interdiction de tous les mouvements migratoires par le transport en commun, des bus, camions et autres véhicules de l'intérieur vers Kinshasa et de Kinshasa vers l'intérieur. Des barrières doivent être érigées par les gouverneurs et les équipages devront se soumettre au contrôle de rigueur en matière de coronavirus. L'interdiction de tous les transports fluviaux des passagers de Kinshasa vers les provinces et vice-versa. Seuls les bateaux et les embarcations transportant les marchandises avec équipage et convoyeurs seront autorisés. La fermeture de toutes les frontières du pays aux passagers et à toute personne, sauf pour les camions, navires et avions cargo avec fret. L'obligation pour le gouverneur de la ville-province de Kinshasa d'instruire tous les bourgmestres de chaque commune de la ville d'éviter tout attroupement et de placer plusieurs points de lavage des mains avec désinfectant ou savon, surtout dans des agglomérations à grande affluence où le manque d'eau et d'électricité est quasi permanent. Ici, j'instruis le gouvernement de trouver les moyens de ravitailler ces quartiers pour assurer l'hygiène. En même temps, il faudra multiplier les points de lavage des mains à l'aéroport international de Njili et appuyer les équipes de la RVA et de la DGM pour que nul n'échappe au contrôle d'hygiène. Mise en place d'un service minimum au sein du gouvernement et des institutions pour pallier au confinement à leur domicile des autres agents de l'État. Bagence ya voyage na intérieur ya RDC bazolela bato misusu bakangami awa na Kinshasa puis ba misusu bakangami libanda. Reportage ya Hervé Zaka na Myriam Mankala. Na cadre kaka ya lutter contre COVID-19, décision ya bakonzi ya interdiction ya ba voyage na kati ya RDC eza pona ko batela toujours population contre épidémie o ezoboma. Kasi ba agence de voyage oyo bazwaki déjà ba mbongo ya bato. Pe mituka na bango ekendaki déjà na intérieur ekangami na nzela na ba voyageurs misusu. Bango moko balobi boye. Zala mituka misusu avant chef d'État aloba na 22h ekendaki déjà na boma. Ekangami kuna mwa ezonga ezate. Baza responsable bateau ba chauffeur na ba convoi tout ça baza responsable même moi ba bima boy
ils ont parce que chef de l'État a passé déjà ordre déjà quoi ici. Bon, difficulté vraiment en Moana. Batiki ba famille awa kuna ba musuba na place on la té ba futano ba hôtel nyonso na isa dépense oyo ezala ki pour éviter na calcul na bango. Bon, deuxièmement ba musuba ça qui ba réservation déjà ya billet to ba quitter de biso to ba ki non ndenge ba lobaki na ba bisto limité ba nombre de personnes de yango eloto bande ko sala mais carrément ba moto moni tango konzamboka alobi lobi nango bato basombaki babillet bon toza bamususu tozongisa bambongo bon bamususu bon nayebi te soit il faut bazela ti nouvel ordre ekosala ekopesama obongo bayebi kovoyage donc malali oyo yango te koboma biso lisusu me nzala nde yango ekoboma biso penza bien puisque l'état esengeli asala moi ba cantine poto que to kosomaka tamato mson ya 500 francs ya 1000 francs moi kopaloso moi c'est moule moi na bana babike hein nous sommes des responsables il faut ba revoir to sengi na gouvernement atela biso likambo o biso to liaka na musana biso ya transport bise voyager agence et fonctionnaire ya on to liaka parce que to ba persi bise voyager to na ba bise beleza na nzela et suki na ba madimba bamboka ebele telemi wana moya boye ezate po bazana bato baoleka ndeni jeto onyokwa parce que mutuka ezate bana nga batikali na boma bango nyonso makambo nyonso etikali na boma na yaki voyage mutuka kozongela ezate en tout cas papa ayoka mawa azongisa babisi ayoka pena mawa azongisa motema etanke papa ya bana azongisa makambo nyonso donc terrain elali bachance ezokende su te donc bis eza te moya kozonga eza te bato mpe moya koya boye eza te akitisa motema aza papa ayokela biso mawa toyebi ke mboka eza frappé na épidémie ya coronavirus kasi baagence de voyage balobi ke esengelaki kotikela bango quelques jours mpona basorganize badécision ya briske boye epesi bango pasi espérons que maladie oyo esila na lombango mpo nyonso ezonga normalement. Kinshasa eleki partout. Première dame Maman Denise Nyankeru a sensibilisé les Congolais contre le coronavirus. Congolaises et Congolais, chers frères et sœurs, je viens auprès de vous, au travers de cette vidéo, pour vous faire part des recommandations du ministère de la Santé et de l'Organisation mondiale de la santé relatives à la prévention contre le coronavirus. Il s'agit des gestes barrières à initier au quotidien, non seulement pour nous protéger, mais pour protéger les autres. Lavez-vous régulièrement les mains et avec du savon. Utilisez une solution hydroalcoolique. Évitez au maximum de toucher votre visage avec les mains, potentiellement contaminés. Évitez les rassemblements de foule et de fréquenter des lieux publics où les interactions peuvent être fréquentes. Dans le doute que vous soyez vous-même porteur de virus, toussez et éternuez dans le pli de votre coude ou dans un mouchoir qui sera immédiatement jeté. Limitez au maximum les contacts en gardant une distance d'1 mètre environ entre soi et les autres et surtout avec une personne qui tousse ou qui éternue. Arrêtez de faire la bise ou de serrer les mains. Je compte sur vous tous pour sensibiliser les personnes autour de vous afin de suivre scrupuleusement ces recommandations. Chers papas, chères mamans, chers jeunes, respectons scrupuleusement ces recommandations des autorités sanitaires. En le faisant, nous nous protégeons et nous protégeons les personnes autour de nous. Soyons responsables. Ensemble, nous sommes une communauté forte. Ensemble, nous viendrons à bout du coronavirus. Que Dieu nous garde et qu'il bénisse la République démocratique du Congo. Coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso Jimmy Mukendi apesi espace gratuit na batu nyonso oyo balingi kolekisa message pona ko lutter contre le coronavirus. Bandeko na ngai ya Kinshasa, bandeko na ngai ya République démocratique du Congo, boyebi que l'heure est grave, mboka na biso ezali na souci, tozali na problème oyo ekweli biso à travers le monde entier, likambo oyo ya coronavirus. Ndeko congolais respecter ba consigne nyonso epesami na bakondi. Ba consigne ya hygiène esengeli toye ba ndenge nini toko repousser yango
parce que ezali ko sala déjà ba mort bozali ko yoka o ezali ko leka na Italie. Yangwana biso en tant que leader d'opinion, biso en tant que serviteur na bino auto serveur bino à travers ba médias na casquette nanga ya coordonnateur ya magazine Kinshasa na biso na ko annoncer bino boye. Bato nyonso topé ba autorité nyonso oyo bazali na message lié na coronavirus pour la sensibilisation, c'est-à-dire bozala une association, bozala structure, bozala individu, message na yo oyo ezali ko kende na sens ya ko sensibiliser bandeko, na sens ya ko appuyer riposte oyo tozali ko sala awa na magazine na bino KNB ekoleka gratuitement. KNB magazine na bino Kinshasa na biso et qu'on continue à servir bino ndenge longo bani boyebi ke bolandara biso chaque jour à partir de 18h30 na Show TV, à partir de 19h30 à PIC TV et puis à partir de 20h30 na Baraka TV. En rediffusion toyaka à partir de 10h30 na Baraka, à partir de 11h30 na Show TV et à partir de 14h na PIC. Donc message joana topé ba encouragement au boko ko encourager bandeko par rapport ya tant autres vous allez ko passer boko ko tinde la biso yango à travers numéro o eza affiché na ba écran na bino du micro ya KNB WhatsApp na biso ko za la polele pona ko yamba ba message na bino sinon ceux qui bon moni que nécessité ezali que ba équipe na biso o ezali à travers Kinshasa Mobimba et yakuna tokoya kozwa ba image wana nyonso boko sala topé ba message boko sala pona coronavirus pona lutte to pona ko informer bandeko to lekisa yango gratuitement to respecter ba consigne ba kondi et puis biso nyonso to longa coronavirus. Constant et ba supermarché ya Kinshasa ndenge bazo faire respecter ba consigne d'hygiène contre le coronavirus. Reportage Hervé Zaka na Myriam Mankala. Ba instruction oyo bakonzi bapesaki pona ko éviter épidémie ya coronavirus awa na RDC esali que ba établissement ebele ba se mobiliser lokola na ba supermarché ba tie ba sodo c'est-à-dire ba cantine ya mai na ba savon pe soki wana te bazo vérifier température avant okota na kati pe osala ba chana yo na kimia. En fait on a Covid-19 coronavirus c'est pour ça que sur un beau color on va ça l'achat avant au simple long on se faut que le canon qu'on se rend beaucoup donc n'engagez seigneur à tout le temps après 30 minutes après 30 secondes qu'on se rend beaucoup avant au simple long c'est ça quand même le moto ça on a que c'est commis battre quoi on a ndenge ba nini coronavirus et ba s'infecter na maboko so simbi dana maboko tio sima bazolo banini wana ba s'infecter na wana esenga osokona maboko po osimba bilo mususu eza infecté te to sokola pona ko inviter ba infection pona maladie wana coronavirus pona ko mibatela pona mine ndenge ba ko zamboka ba lobi que non fallait tous à la première minute sokola maboko na savon yanga no moni avant to ko ta ba faire marcher to sokola maboko. Boyende esengeli esalama na ba établissement nyonso bino ba oyo nanu bosali ba acte ya boyete na ba restaurant ba supermarché esengeli bo s'organiser pona kotia ba sodo na cadre kaka ya ko lutter contre le coronavirus pour ensemble nde tokolonga épidémie oyo. Kinshasa et l'équipe partout. Ba personne vivant avec handicap ba sensibiliser ba soud miwe sous l'impulsion ya ministre délégué na bango Irène Isambo Bolanda. Message de sensibilisation na bandeko à personnes handicapées ba Lolanda ba soud miwe bandeko baza bandundu pe na batata na ba mama ya 3e âge. Maladie ya coronavirus et ce côté namboka tokeba tomibatela to respecter makambo bakonzi mboka balobaki toyeba kosokola maboko totika kopesa na babizu tozala na ba distance ya 1 mètre pona kozwa coronavirus te na tango yoki kosu fièvre to maux de tête esengeli kokende lombangu epa ya baminganga na ba centre médical oyo basili kolakisa
coronavirus ezali ya solo ezali koboma ezali lokuta te bandeko tomibatela toyeba mpe kobatela baninga situ na likambo etali kopesa na mbote na likambo etali hygiène ya kosokola maboko ya kotuse na papier mouchoir to na se ya maboko pona to mibatela ba personne ya 3e âge ba peuple autochtone to bengaka ba pygmée bandeko bandundu bandeko ba mwela bandeko balolanda bandeko bebosono toyeba yango maladie ya coronavirus ezali ya solo eza koboma molongo mobimba batelemi pona kobundisa maladi wana tolanda ba mesure mokonzi ya mboka apesi message oyo ezali ya ministère délégué ya personnes handicapées pe autres vulnérables soto landi yango na bokebi tokomibatela ya solo. Beltesco na cadre ya kosunga population azokoba komemela biso ba vrai produit na ye na ville ya Kinshasa lelo amemeli biso super glue Simba oezotekama partout. Beltexco, toujours proche du peuple congolais, a outil kotia na marché gamme ya sika super glue Simba, col oyo ezali transparente, ezali kokole na quelques secondes ya pamba, ba pneu, ba sac, ba tasse, a taper ba jouer ya bana na biso. Super glue Simba est résistant à la température extrême, okoki pe ko utiliser yango pona ko bamba ba sapato. Na plaquette na yango ya 12 pièces. Chaque pièce ezali ko peser 3 grammes. Na yango bana Congo mobimba bo utiliser super glue Simba pour ezali na qualité supérieure pe quantité suffisante oyo ko servir moto nyonso a ko utiliser super glue Simba. Ba commerçant occasion yango yo Beltexco a memeli bino pona ba bénéfice oyo ekoki kosunga libota mobimba. Ezali kotekama partout na ba magasin Beltexco nyonso ya ville province ya Kinshasa. Somba plaquette verticale pe plaquette horizontale ya col super glue Simba okozala desi ata soki mokete. Beltexco na peuple congolais moto akokabola bango a elite. Kinshasa et l'équipe partout. Congo bololo ezali kisi ya bokoko ya makasi tokola nango pona ko prévoir malaria kasi ebikisaka coronavirus te po bika na coronavirus tosaka ka ba mesure oyo bandeko bazopesa Kinshasa Congo bololo ezongi na elengi. Kinshasa eningani Kinshasa epeli moto po Congo bololo azongeli masolo. Mikolo yoko teka pe ko somba Congo bololo partout na ville ya Kinshasa ekomi kaka yango na yango. Na batu oyo babandaki koteka mfumbu to pondu bango nyonso babosani biloko wana bakoteli kaka Congo bololo kala mingi te bazamba nango ezosila. Kasi bandeko mosusu balobi komela Congo bololo ezo traiter coronavirus. Koto mosusu pe batu baboyi bazali contre yango balobi ke komela Congo bololo ebanda komela mahuta kala huta bakoko na biso kasi lolenga biso tokomi kosalela yango lelo eza yango te. Esunga malali musu ne tena nzoto me lolenga tokomi ko utiliser yango te. Ba musu ba komosalela yango lokola yango ndezo sisa coronavirus. Or c'est rien. Photos à maïle passe Congo bololo azabe fait naïe mais dosage payé banité. Oui, coronavirus normalement azobi kanabiloko naturel. Ezaka kaye mon côté. Na bokoko na biso tozape na ba kisi mususu babenga mufuki. Batie bakasa, batie bazipiki yo. Ofungoli munoko ozineti bakasa ya citron. Bakasa neti ya nani ya manga. Ozikasa neti ya nani oyo ya safu otiende botokisi omoni mutu azipami abiki. Congo bolonais abo na santa mutu salaka et traiter maladie ebele d'infection mi Congo en plus donc épidémie oyeye na nzoto mutu tango omela Congo bololo wana na tongo vert na pokwa vert moi épidémie wana ezwa na nzoto ezate
En tout cas, nandimi te ke bon toyoka eka kende baloba bozumela soit citron ouais moi biloko ya bololo moi biloko kaka ya bololo nyonso po esala neti moi donc ekanga moi kalma kaka ya ndenge wana me koki kosilisa yango te ngobolo tomelaka mwa kala mpona mwa bamalaria mwa bafaiblesse na nzoto pota ya libumu mpe okomela yango okotongola mpe yango mais makambo oyo eye oyo soki ya virus nini biso toyebi te tomoni kaka kongobolo ekomi na top biso mpenza tozokomprendre te naza na information moko te na kisi oyo basi bazwi déjà to vaccin oyo esi ezomi déjà mpona kocombattre maladie wana. Tout ce que je sais c'est que Congo Bololo ezo combattre contre malaria oyo basi bamela yango déjà pare que baza na expérience na yango esi ebikisa bato ebele. Komela Congo Bololo ezali mabe te toyebi ke etretaka maladi mingi na nzoto. Kasi mélange na yango na ba citron pe babiloko mosusu ekoki komemela yo liwa to pe makambo mosusu. Lobi mama moko autaki koboma bana na ye po apirjaki bango Congo Bololo amelajaki yango na citron. Toyebake Congo Bololo eza mabe te. Mais likanisi oyo bakino baza nango ke ezosilisa coronavirus lokuta. Toboyi te ezali kisi ya bokoko na biso kasi etretaka maladi mosusu corona te. Komela Congo Bololo eza mabe te pona ko prévenir na malaria pe ba maladi mosusu. Mais pour le coronavirus, mon ba médecin. Kinshasa, il est partout. Contre automédication et bomaka Molanda conseil Oyo. Je suis Dorgelès Brou, pharmacien. Voilà, alors je fais cette vidéo essentiellement parce que depuis l'avènement du coronavirus en Côte d'Ivoire, j'ai beaucoup d'amis qui me contactent en me disant en fait Dorgelès, où est-ce que je peux trouver de la chloroquine avec de la zithromycine, où est-ce que je peux trouver des spécialités à base de chloroquine, tout ça. Alors pour cela, sans indexer quelqu'un, j'aimerais vous dire, chers frères, chers amis, le coronavirus ne peut pas être traité en automédication. Voilà. C'est vrai que le professeur Raoult Didier de Marseille a fait des publications concernant l'efficacité de la chloroquine sur le coronavirus en association avec la zithromycine. Mais ce qui est important de retenir, chers amis, c'est que la chloroquine est utilisée dans un protocole. Voilà, c'est pas la chloroquine seule. La chloroquine est utilisée dans un protocole avec un antibiotique, la zithromycine, avec une oxygénothérapie, avec des vitamines en intraveineuse, avec des sérums glucosés. C'est tout un protocole que vous ne pouvez pas maîtriser seul. C'est-à-dire, même si vous avez votre chloroquine seule à la maison, ce n'est pas évident que vous puissiez vous traiter du coronavirus, d'accord? Donc, franchement, selon moi, c'est pas la peine de chercher la chloroquine pour garder chez soi. Ou bien à la rigueur, vous avez la chloroquine et si vous avez les symptômes, je touche du bois, vous allez à l'hôpital avec votre chloroquine. Chers amis, chers frères, le plus important dans cette affaire de coronavirus, c'est de respecter les mesures d'hygiène, de respecter toutes les mesures prises par le gouvernement. C'est le plus important. Votre chloroquine ne vous fera pas grand effet. Voilà. Si la chloroquine était le remède miracle, il n'allait pas avoir autant de morts du fait de ce coronavirus. Chers amis, laissez cette idée d'automédication, laissez cette idée d'acheter de la chloroquine pour garder, plutôt respecter les mesures d'hygiène. Voilà, c'est la prévention qu'il faut plutôt mettre en avant. Restez chez vous, si possible, ne sortez que si c'est utile. Lavez-vous des mains avec de l'eau, avec du savon, utilisez des solutions hydroalcooliques. Voilà, tout ce que vous savez, faites-le. Mais s'il vous plaît, oubliez l'automédication. Voilà. Je n'indexe personne, chers amis. Tous ceux qui m'ont appelé pour me demander de la chloroquine, s'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Mais ça m'a un peu fait tic. C'est pour ça que je fais cette vidéo. Bonne journée à tous. Et puis, voilà, restons à la maison. Merci. Au revoir. Portons-nous bien. Que Dieu nous protège. Batwebele basepeli na décision ya kolekisa ba corps directement na cimetière kasi batu ya ba pompe funèbre baleli na micro ya Hervé Zaka na Myriam Mankala. Ba décision pour na limiter propagation ya coronavirus na RDC pa ya ba kondi. Kolekisa ba corps ya bandeko oyo ba kufi directement na cimetière pour éviter rassemblement ya batu ebele de peur que batu bazala contaminé na coronavirus. Kasi likanisi yango epesi batu ya service funéraire pasi balobi boye. Décision chef de l'État eza na bien pour na dépenses mais quelque part
Musalo ilonga ba tebele na chômage. To sunga ba tebele. Soki décision bazwi badimi ata mukie ba comme ça ta bembeye et fani mukie na ndako comme c'est leki. Po biso ba boito ko se retrouver te. Parce que les biso neti ngabo. Na mo ba chapelle ngai banda mambo ekoya chapelle bimaraté tante se bimaraté so neti ngana ba tante pa na ba chapelle. Na ça li souté. Ba corbia coperomi passe parce que ba nous sommes encore ebimi boy ba tel biso so corbia jusqu'à descenser ba continuer famille ba kemba mort donc biso tolia ka bien biso ba tante boy na ki moi deux tantes na ngai sika ba moi 5 tantes na ba to sauver donc ba décision au moins ba ju oyo faut ba ye ba rotala parce que to kende ba pesi so 30 jours to c'est 30 jours ngai ko kaso e koki allons là ba mesure na pour munyo so se trouver na ko na ye eza nango mabete mais batuna batu baza na culture na bango bayebi na civilisation na bango biso ndenge na culture na biso tomesana ke so tobimisi ndeko na biso na mort ke fo toya na ye ndako apres ndako nde toselebraka wana toke kokunda ye malgré badérapage oyo ekóma na bamatanga banini mais ezaka nde makambo gouvernement po atya certaines mesures mosusu ameka kodresse soki bakoki koloba ke elalaka te wana ça se comprend ye nango na ndako evandi quelques heures bake kokunda ke balekisaka mutu malama obongo te. En tout cas, biso moment de cadence. À part ça, biso africain tona badai na biso. So ndeti nangola. Bien sûr dès les gars mais ya kana ndako c'est moderne du temps après que bande to libate ba louete biso mikolo na ndako to liete passe ali. Na ba mpia ressources. Pour to vivre ba tanto c'est bimi to ça mabote na biso. Décision ya bakonzi eza malamu pona tomi batela peto batela bandeko mususu na ennemi oyo azokoba kaka na kobundisa population congolaise na yango bandeko esengeli kaka kotosa ba instruction ya bakonzi ti bakolongola ba mesure yango. Tout ce qui s'est édition na biso na message d'espérance oyo. Là, juste à côté, c'est très très beau. Enfin bon, juste pour vous dire, frères et sœurs, qu'il y a de l'espérance. Ne vous laissez pas miner par la peur, morfondre par la peur, mais il y a véritablement une paix qui peut naître en cet instant. Alors oui, clairement c'est sûr, il y a une épidémie, il y a une pandémie, il y a un virus, certes invisible, mais qui fait tant parler de lui. Mais j'aimerais vous dire, frères et sœurs, alors bien sûr, suivez les recommandations sanitaires, on est d'accord, mais je vous en prie, ne laissez pas la peur entrer dans votre cœur. Ne laissez pas le trouble, l'inquiétude et puis toutes ces choses vous ronger de l'intérieur parce que véritablement, notre paix n'est pas dans les événements du monde. Et ne mettez pas votre paix dans les événements du monde. Notre paix est dans une personne, dans la parole d'une personne. Cette personne, c'est Jésus. Frères et sœurs, Jésus, c'est pas un mirage, c'est pas non plus un nuage, c'est une vraie oasis, c'est quelqu'un, c'est une personne vivante, c'est notre origine, c'est notre créateur. Et vous savez, il nous a parlé, le Seigneur, sa parole ne change pas. Il nous a parlé il y a 2000 ans, et il nous parle pas seulement dans les moments de joie, il nous parle aussi dans les moments de détresse, de trouble, comme aujourd'hui. Et vous savez ce qu'il nous dit dans Jean 16, versets 32-33, et j'aimerais qu'on se commémore, en fait, cette parole. Il a dit, voici que l'heure vient, et elle est déjà venue, où vous serez chacun dispersé chez soi. Clairement, oui, elle est vraiment déjà venue, cette heure, c'est ce que nous vivons, les frontières sont fermées. Mais regardez ce que dit Jésus. Il déclare, je vous ai dit cela pour que vous ayez en moi la paix. Il n'a pas dit la peur, mais la paix. Frères et sœurs, nous qui sommes chrétiens, notre paix est en lui et il est là, le Seigneur. Et ensuite, il a dit, oui, dans le monde, vous avez à souffrir, mais gardez courage, car moi, j'ai bel et bien vaincu le monde. Frères et sœurs, Jésus a vaincu ce virus. Jésus a vaincu cette pandémie. Jésus a vaincu aussi cet esprit de peur qui vient entrer dans nos foyers. Il est plus grand que tout cela, mais qu'est-ce qu'il attend? Il attend que nous venions à lui. Alors, comment on fait? Eh bien, tout simplement, par la prière, frères et sœurs. Crions vers lui, demandons-lui son aide, réveillons-le alors que les vagues nous submergent et il va venir faire taire cela. Il a besoin de la prière de son peuple. Alors c'est le moment, frères et sœurs, que nous chrétiens, nous nous réveillons, que nous chrétiens, nous soyons des foyers d'espérance pour ce monde qui attend une parole d'espérance. Soki tomibatiri wana tokukufa te na coronavirus oyo ngana kuvinga komanda Brigitte akukanga biso te kukamata yango maboke te kukamata yango lisano te
na Italie pape kutu akangami na ndako bongo yo papier oyo azali na mbunzu ya kosimba makambo asimba. Merci Nabine Bozalaki tellement ebelé à kolanda édition mokolelo ekomi na suka kasi soki bosepene édition mokolelo popesa merci na Hervé Zaka wazalaki na sima caméra pe na Tassia wazalaki na réalisation kasi bobosa na rendez-vous mon côté ya ko s'abonner massivement na chaîne YouTube Kinshasa na biso Kinshasa yo et l'équipe partout. Magazino Magazine Kinshasa na biso réalité ya banaki réalité ya banaki no